Triste réalité, triste nouvelle, oyo lelo na meme libino, lelo na Irsil Botelo la TV. En tout cas, eza pasi bandeko, eza pasi ba mama, eza pasi bana, en tout cas ba mama, toyeba kobomba bana. Triste nouvelle, eza nini mwana ya mwasi o bozo mona na tie libino na miniature nanga. Moi petite fillette o bozo mona, aza na âge ya 16 ans. Aza na âge ya 16 ans, donc aza mwana mukie, aza na 16 ans. Alors mwana oyo ami bomi ye moko, ami beti masasi, azui munduki na chambre papa na bango ami bomi. Alors lelo na koyebisa bino ebandaki ndenge nini mwana oyo ami bomi comment, eloko nini oyo influencer ye pour que ami boma, eloko nini oyo ekomelaki ye na mama na ye pour que emema ye na liwa. Yango lelo Irsil Botelo la TV aye na lisolo oyo awa na chaîne na biso po na yebi ke toza na ba mama o balandaka chaîne na biso. En tout cas lisolo oyo eza lisolo moko epesi pasi makasi. Na ye nango awa na kimia te, na ye nango awa na esengo te, mais na ye nango awa po na ko partager lisolo oyo na ba mama ebele oyo balandaka biso. Eza na bana msusu za na ye na ndako yo zomona kaza mwana mukie me ye moko mwana si amikolisa sa yo mama o yeba. Yango bomoni na ye na lisolo oyo na Irsil Botelo TV. Alors topesi mbote na bandeko nyonso o balandaka biso, en tout cas mbote na bandeko nyonso oyo balandaka Irsil Botelo TV partout o bozali, topesi bino bambote elongo na Yesu. Ba mama ya États-Unis bambote na bino, ba mama ya Poto, ba mama ya Londres, ba mama ya France, ba mama ya Kinshasa, donc partout oyo bolandaka biso, ba mama ya Sénégal, Côte d'Ivoire, Brazzaville, donc partout au bozali Irsil Botelo TV apesi bino ba mbote na kombo na Yesu. Alors lisolo oyo eza lisolo moko epesi pasi, lisolo oyo eza lisolo moko vraiment epesi pasi makasi na kosenga na bino tango okoti omoni lisolo oyo ndeko nanga zwa ta ya ko partager lisolo oyo e osala malamu mingi. En tout cas to partager lisolo oyo to partager pona ko lamusa lisusu mama moko o alalaki, to lamusa lisusu ba mama pona surveillance na bana na biso. En tout cas et osala malamu mingi. Donc yo onde kokoti ozu occasion ya kutrouver biso, ozu occasion ya kolanda lisolo oyo, donc partager yango, partager lisolo oyo na ba contact na oyo ya WhatsApp, partager lisolo oyo na bandeko nyonso oyo oza na bango et osala malamu mingi. Alors bandeko na nga so eza vraiment mbalano ya liboso okoti na Irsil Botelo TV, o s'abonner, o commenter, au liker, au partager et vous allez malamu mingi. Donc, quand vous lubaka, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions, en tout cas, tout partagez. S'il vous plaît, la famille, tout partagez les solos oyo et vous allez vraiment malamu mingi pour na ko sauver ba vie ya bandeko mususu. Kota la mwana oyo aza mwana ya 16 ans, azana nu mwana ya mukie me ami bomika kaboye po alingaki bolingo moko boye po alingaki mobali po mama telemelie po balobelie. Alors yango a zui vi na ye ami bomi na ye kaka boye. Alors nakoyebisa bino nakobetela bino ba détail. Na kobetela bino ba détail eloko nini oyo epoussé mwana oyo ami boma, mwana oyo bawela kini na mama na ye ti akendaki komikanga na chambre ya ba parents na ye pour que ami boma. Alors kaka ndenge ezalaka bavandaka na bango na ndaku, papa na mama na mwana bango bavandaka, bango bayebika ke mwana zaka na ye mwana mukie, bayebika mwana zotanga no classe bakama mibali mwana za nango te, nzoka mwana amikolisa na ye sans que ba parents bayeba. Mwana amikolisa na ye na ndaku bamonaka ye bebe, me libanda ana mutu amonaka ye mwasi. Na ndako bazomona ye bebe me libanda ana mutu abengaka ye chéri. Or mama na bango atiraka vraiment, azaki vraiment kotirer attention te na mwana ye po ayebaki na ye mwana ye aza na ye mwana mukie, ayebi na ye mwana aza na ye mwana mukie, moye abanda kolandela na bamaka mosusu ezalaki nango te. Kande ezala na ba famille toyebi ba famille ezalaka ke papa ke musala, mama ke musala, papa na bango aza colonel na la police.
aza colonel ya basoda. Alors mama oyo akendaka na ye pe musala, papa pe akendaka musala. Donc mwana soka uti classe ye omona ya luki mweloko na kolia avant bayebi ke mwana bango aza déjà na capacité ya otikala ye moko otikala na ye pe très bien, ovanda na ye pe très bien jusqu'à ce que ba parents na ye bakoya. Alors moi nango soka uti classe ye atikala kana ye. Donc mama vraiment aza na idée que moi na ya koma koyeba makambo ya ba mibali. En tout cas mama azaki na idée wana te po bande kotala mwana na ndako ndinga mona kayeka lokwa bébé azomona ka mwana ye mwana muke. Donc idée wana vraiment na mutu ya mama oyo ezala quitter la famille, ezala quitter. Eza pasi bandeko, eza vraiment pasi makasi. Bandeko nanga soki osabona na nute na chaîne na biso, en tout cas osabone soki pe okutani na vidéo o mbali boso o tombe na chaîne na biso, en tout cas osabone, o partager, o commenter, o liker et osa malamu mingi. Donc moi liloba pona mama oyo, moi liloba na famille ya mwana oyo, moi liloba na ba parents o bakufeli mwana bango et osala malamu mingi. Donc ndeko awa na yebisaka kaka bato soki omoni lisolo oyo ebeti yo motema, lisolo oyo epesi pasi, en tout cas soko partage yango na bandeko mususu e osa malamu, soko partage yango na ba mama mususu e ozala vraiment malamu. Bandeko na ngai mama oyo ayebaka na epete, ayebaka te, akipaka na epete, ayebika mwana aza mwana muke, asombelaka ye biloko nyonso mafuta bino mo d'ailleurs bomona ke elongi ya mwana ngo. Donc oyeba kutike mwana oyo abanda deja makambo mabe. Mwana pe abanda na ye makambo mabe banda kala na classe na bango azaka na mobala koma na petite amie na ye moko boye. En tout cas mwana mi kotisa penza na makamba bolingo, mais ba parents ba yebite mwana linga deja sota deja mire, donc akoli deja na mamba bolingo, akoma pena ko lota mobile, donc akotisa pena bolingo kati na ye. Ba parents ba yebite, mama yebite, papa ayebite. Alors comme maman pe asuspecta ki na mwana ene loko moko te, moi pe atia vraiment kawana penza ki ya mwana ezate po asuspecta ki mwana te, mwana changea na ye comportement te, mwana komaka na eso ki lo yenge te, mais mwana zaka na ye ka ndenge bazalaka na ndako, mais mwana moko hypocrite. Kande za katangu ya utaka classe, papa na mama tangu babimaka, nde ye tenga utaka classe, nde place o ye amona kadoki vi. Place ye asalaka ba vi na ye, musu akobenga petite amine ya ye na ndaku, musu ye akokende, donc asalaka vraiment vi na ye, po ayebi deja mama ya ka mama oya boy. Akei kaka ami kotisi na ndaku avanja zela mama koya. Alors mwana o kaka ndenge soka uti classe ye aluka mwe loko na kolia, aluke loko na ya lie, aluke loko na le, akoma ki kokaba biloko andaku na petite amie na ye. Akoma ki doka mi moni pena akomi mama ko, akomi jeune fille, azolamba pe biloko azobimisa libanda ndaku, kande zalaka babiso nyonso toleka na bon ba etape yango olambi pe bozuma biloko tie na kitunga oketika. Nde ye pa komaki alambi, azui biloko atina kitunga, amemeli pe mobali na age na ye. Ye pa komaki alambi, azui biloko atina thermos, amemeli mobali. Donc, ekomaki nango likambu, ekomaki nango bizaleli na ye, ekomaki nango habitude na ye, soki alambi, ateli mobali na biloko, soki alambi, ateli mobali pe biloko, donc akomaki kutu kolambela pe mobali yango. Mama ozala te, papa ozala te, kana provision o mama na papa ba osomba pona ndako. Kana provision o mama na papa ba osomba pona ye kutu mwana. Me akolamba yango, alambi yango atepi na thermos ameli mama na ye. Alors, kaka ndenge zalaka toyebi biso nyonso, basongi pe bazanga apika te kwa bato bakomaki pe koyebisa mama ngo masolo, kobetela ye masolo. Bomoni soki mwana o aza mwana mukie, oza vraiment na bolingo mwana yo. Ata muto aya betelo lisolo mona kaluka ba voisin wana ba jalousie, ba voisin baza jalouse, ba jalousie pamba wana batazuwa kandeza kane to benga ba voisin baza ba jaloux batazuwa kandingi zalaka. Mama oyo ba voisin babanda ko yebisa ye abanda ko ndima bango te. Atikala ko ndima bango ta mona bonka batazuwa moko boye, amona bonka ba jaloux, surtout ceux ba voisin ba na quelque chose te.
amona banka ba voyou amona banka batu pamba batu moko eloko moko te atikala ki vraiment kozwango atiango pena na pratique te ke azwango pena bomba ngo pe atiango na pratique banda siko kolandela mwana jamais. Or tant tozaka ba mama soki ba yebisi yo likambo ata oko manifester oko se manifester na misu ya mutu wana te po ayeba teke yo soki okoboma mwana soki osani ata oko se manifester na misu na yete mais tant ba yebisi yo likambo otikali yo moko il faut conscience na we zonga oloba ke mutu ayebisinga likambo oyo ayebeli yango ndenge nini mais mama oyo azalaki na makanisite ya koluka yeba mutu ayebisi likambo ayebeli yango ndenge nini azalaki nanu na makanisi wana te ataki nango pe na mutu te amoni kaka batuka nde balingana bango koloba eleki nango avanda na ye akontinyaka na ye pe na mwana ye très bien alandelaka na ye mwana mosusu te nde bamama mosusu bazalaka soko oyokaki banungunungu soko oyokaki banungunungu mpo na mwana yo mpo yokenda mosala ozala te batikala na mwana oyo eya bavoisin tango ba voisin ba yebisi yo ke mama yo mon tango bimake na kati ndako no eloko boye lekaka oya ki kozwango sérieux tango ba voisin ba yebisa ki mama atomboka ki kutu pona mwana ye atomboka ki atombokeli ba voisin mais kande balobaka nzambe ana bandenge na ya bongsa makambo ezaka na mukomususu mama o abimaka abimi na yake musala azongaka ayeko zonga ekozonga ya yo zonga ayo sala croisement na mwana na ye abima na biloko pake kotikela mobali na ye amona mwana abima na biloko pake kotikela mobali na ye mwana lela mama kangiye mama lela amoni mwana alela aleli makoba yebisaka eza ya solo aleli imagine kande ezaka babetolika mobwe concernant yo concernant mwana yo concernant libota na yo zo mona waka eza ya lukuto zo boya yango siko oyo mona siko yo moko na miss boyo ko découvrir que c'est vrai ça fait mal au cœur mama oyo alelaki na yebisi bino mama aleli abondeli mwana tomboka na niveau moko kozwa ide te atomboka penza atombokela mama na ye mwana lobi ye paza na droit bolingo mwana lobi ye paza na droit ye paza mutu ye pe ifwa linga ye pe foza na mobali babiloko moya bongo mama azaki donc étonné ye andimaki te ke mwana na ye ya mukie akokoma na bapoint wana esalaki mama pasi ayokaki pasi amonaki pasi a raisonner mwana o bango bazomona za mwana mukie mwana o bango bazomona za bébé mwana o bazozwa ye bébé mama ebi kazana mwana ye moko ya mukie mwana ya mwasa zana mukie zana 16 ans ya pamba mama yebaki kana mwana ya mukie azwaka ye mwana mukie azwaka ye bébé na ye o asombelaka ye bilamba nyonso o asombelaka ye loko nyonso ayoka mwana lobike ye paza na posa mobali ba mama nanga obolanda nga sokoza mama mwana na o a répondre obongo okoyoka ndenge nini ekosala opasi ndenge nini moteme okozala no ndenge nini yoka réponse a mwana peso réponse a bongo mama na ayokaki pasi mama wana ayokaki vraiment pasi abandi kobeta mwana kande mama nyonso azalaka betaki penza mwana ya beti mwana tanga zo beta mwana nde mwana ake kokima na kata chambre ya bapara na ye na se ya kobeta mwana wana betaki mwana kanda po mwana repondaki ye mabe mama yokaki kanda ke mwana oyo azomona ye mwana nzoka mwana se koma osala makambo mobwe oyo mama yebite epesaki mama pasi makasi mama azwi nzeta bandi kobeta mwana kimi ake kobatama na kata chambre ya baparent tangu akoti na chambre directement akangi porte ko ndenga akangi porte za lokwa akangeli mama na ye porte mama moya kota na kata chambre ezate bandeko nanga mwana akangi
porte mama gangeli fongola porte aboko fongola fongola porte aboko fongola mama forcer porte efonga te mama evisi ok ndengo mikangi wana kobima te zalaka wana ti papa na bino akoya mwana na kati ya ndako atikalaki comme papa bango azalaka colonel papa azalaka na munduki na ndako mwana na kati ya chambre abandi koluka ti aye kose retrouver na munduki ya papa na bango mwana amibomi. Bandeko nanga eza lisolo oyo esalemi eza lisolo vrai histoire vrai o nazo betela bino mwana oyo jeune fille oyo amibomi pourquoi likolo ya makambo mibali amibomi pourquoi po mama telemelaki ye amibomi pourquoi po mama lobelaki ye po bayaki kokanga ye na biloko azobimisa nde bayaki kokanga ye na biloko azobimisa po akenango mama asali devoir akibo mama ka ndenge mama asali pardon mama asaleli kibo mama asali kibo mama yoki kanda parfois makambo so ezaka kanda oyoka ozaki na poso obeta te moyoki kanda obeti mama azaki na poso obeta mwana te mama yoka kinde kanda abeti mwana bandeko papa na musala papa ya mwana o auta musala aya ayoka likambo oyo ausala mwasi na ye nini eske mama oyo mobala kopesa ye foti te po lelo tomona makambo nyonso elekaka na bana bapapa bapesela yango kaka bamama bafoti omona mwana asalaki soki mpe likambo na ye kuna ntango papa azoya kolobela kaka mama foti na yo foti na yo toyebi te mama oyo aza na foti ateyaki mwana te asolaki na mwana te to ndenge nini bandeko histoire oyo epesi pasi ya makasi ba mama toyeba kobokola ba jeune fille oyo toza na bango na ndako balobi il faut kosololaka sola na mwana yo tala ndenge mama o a perdre mwana na ye a perdre mwana ne kaka boye il faut kosola na mwana ataza mwana mukie tanga za deja mwana mwasi azala mukie to mukolo il faut kobandaka deja kosolola deja na mwana en tout cas epesi pasi bandeko na nga mwana o amibomi likolo ya mobali na âge na ye 16 ans alukeli mama o problème na mobali na ye eske tango papa na banga ko uta musala koya mama ko pesa explication ndenge nini ke mwana mibomi ke akangi mwana na makamba mibali nde mwana mibomi papa otuna mama ba question bele banda kala wana oyebaki yango te ndenge nini en tout cas eza pasi bandeko nanga pona bana oya basi tozo bokola yo na ndako zokasaka lokola mwana za na ye mwana mukie oyebi ke mwana nga za na ye mwana mukie ayebi makambo te nzoka mwana na bekol azoke kuta na ba camarade ndenge na ndenge mwana na bekol azoke sa makambo ndenge na ndenge oyo parent oyebi te donc il faut ba parent kozala vraiment na bokebi pona bana biso eza très important atokendaka musala oyebi kosala kati ozongaka ndako butu me ntango oyebi koza na mwana ya jeune fille en tout cas il faut kozalaka toujours prudente bamama bana ba jeune fille oyo tozobokola yo ozoyebaka mwana aza mwana mokie me mwana esi aleka makambo mosusu lisolo o epesi pasi ba mama boleka lisolo o te en tout cas bo partager lisolo o na bandeko mususu bo partager lisolo o na ba mama ebele bayeba lisusu ndenge nini ya kobomba bana basi eza pasi kotala mama oyo a perdre mwana ye kaka moko a perdre mwana ye ya mukie boye na âge ya 16 ans eske bakolandela mwa mobali wana bakangisa ye papa na bango aozala ndenge nini mama na bango na miniti o aza ndenge nini en tout cas epesi pasi bandeko yango na yaki kokabola lisolo oyo elongo na bino alors to partager lisolo oyo to partager vraiment lisolo oyo ekomela baninga mususu pour que ba mama ebele bazwa mayele na bana na bango alors merci na batu nyonso o balanda Irsil Botelwa TV vraiment bandeko nanga merci na bino esika bozali merci na musala malamu oyo bozo sala merci vraiment na ndenge bozo soutenir chaîne na biso ekende liboso en tout cas to bosana ko partager te ba vidéo ya boye
eza ba vidéo moko il faut to partager pour que bate belé bazwa mayele, pour que bate belé bazwa leçon, pour que bate belé bayeba lisolo nini elekaki epa ya mama oyo na mwana na ye. Ba papa pe ba papa boza ba soda, ba papa boza ba colonel, en tout cas boye ba place ko bomba ba arme na bino tala mwana o aye komi boma na munduki ya papa na ye na chambre. En tout cas boye baka esika nini boko bomba ba biloko na bino, ba biloko muso eza biloko ko bomba pembe na bana te. Peut-être ceux qui munduki wana ezala kite mwana oyo alingaka zwa likanisi ya komi boma te. En tout cas epesi pasi bandeko nanga epesi pasi to comme na biso na suka ya émission na biso kaka nde na yebisi bino to bosa na ba partage te, to bosa na ba j'aime te na ba commentaire te. Ceux qui pèsent mbala liboso au tomber na chaîne na biso vraiment au s'abonner, au commenter, au liker, au partager émission na biso et au sala malamu mingi. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez. On a tokutani à la prochaine occasion. Bisous. Bye.